La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Merci. Na ndenge undima ko mazemi ya 9 mois. Eyokani. Badusu ba ko inflation longola zemi salabo. Yo ndima ko onesha 9 mois, lelo onesha 20 ans. Mutabotele Charlie mwana yeyo koko. Yeyo. Yeyo. Ayoka. Mwana zida kana. Obligé de iPhone sur la 12 sur la combien azan déjà. On passe au lobby eza. Lelo na PCT mais à la carte ayebi code na ngozo. Yo maman bitinga mwana 9 mois. Na miso batu. Bandeko nanga likamba papa vie de loin eza ya koyinda bandeko boyebi awa na Irsil Botelo ya TV eyinda kanango kaka. Tozana likambo ya papa na biso artiste comédien vie de loin. Obomoni alati robe ya fleur wana kote vie de loin telemi aza mama ya Onesha azali mwana ya vie de loin. Alors mwana ya vie de loin auti ko totaliser 20 ans. Donc mwana na ye akokisi 20 ans. Alors ezalaki nde opesi mbwa aboyi. Toyebi biso nyonso ke vie de loin abalaka Justine Mata mena minute ona Justine Mata bazaka lisusu te esi ba Kabwana. Ba vidéo circulé belé na internet concernant vie de loin na mama ya mwana na ye oyo auti kokokisa 20 ans na mama ya Onesha. Bazongani te surprise nini o vie de loin asali mama ya mwana na ye. Ezana batumsu balobi ke Justine kuna tension, Justine kuna boye, Justine kuna boye. Alors libala oyo ya vie de loin ekufa ndenge nini. Bande wananga ba makambu eza tala ebele. Kaka à travers vidéo oyo bomona vidéo oyo ya vie de loin akendaki ko célébrer anniversaire ya mwana na ye basela ki mwana e fête mama bino moko boyebi mwana soka kokisi 20 ans donc esenga penza ko sepelisa mwana alors basepelisa ki mwana basalela ki mwana fête makambu ebimi tala ebele vraiment. Makambu ebimi ebele obokoki ko imaginer te. Alors mbote bato bolanda Irsil Botelo ya TV, mbote bandeko nyonso bolanda biso, mbote esika nyonso oyo bozali. Bandeko nanga kaka nde tolobaka bonjour bonsoir yango edepanda kaka na ero kolanda biso. Alors soko kolanda biso na moi yondo koyeba okozwa bonjour topo kozwa bonsoir. Donc soko kolanda biso na butu yo pe kaka okoyeba. Awa toyeli bino likambo sama bino mo boyebi awa ezaka source penza esika wapi boyaka koyeba vérité ya makambu ebele. Alors bandeko nanga en tout cas so ezambala liboso koti na chaîne na biso nde to mesana koloba toujours si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botelo ya TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez sur Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, penza ko partager biso partout. Et si ka nyonso o vidéo oyo ekokomela ba ndeko. Po balobi na TikTok kuna déjà eyindi donc ba makambo ebimi ebele. Batumsu batongi ya de la balobi ya de la lingaka basi minene. Eza choix na ye mutu na choix na ye. Toyebi ke vidéo basi on salikana bango bazala kaka ba aputu donc eza nango choix ya papa na biso vidéo. Alors Irsil Botelo la TV alingi aloba nini concernant makambo oyo.
toyebi te likambo vie de loin na Justine Mata mukoni likambo ekolongwa na internet pena elongwe pe esili ndenge makambo ya jibe mpiana na Amida esila ndenge makambo ya mama na biso alia ete ali esila te toyebi te likambo ya papa na biso vie de loin na mama na biso na Justine Mata ekosila mukolo nini. Vie de loin nde bomona ebwe aboti na basi ebele balobi ke vie de loin azongeli mama ya mwana na ye mama ya Onesha kutu ndengza wana na anniversaire ya mwana na ye asengi mama ya Onesha loboko abala ye donc a proposer na anniversaire ya mwana na ye eza internet ndenge elobi. Alors Irsil Botelo TV aye kotia mwa sauce na likambo moko boye toye kopesa mwa likambo moko boye to corriger na likambo moko boye o bato musu bazolobela ngo na ba sens na bango. Alors toye nanu tolobe la vérité po boyebi awa penza vérité rien que la vérité. Alors toye tolobela nanu likambo yango vérité likambo yo eza nini. Vérité vraiment ya likambo yo eza nini bandeko nanga likambo oyo ebanda kina ndenge nini bomoni poto okoma vie de loin akesa la vidéo na mama ya Onesha à l'occasion anniversaire basa la vidéo kosa la vidéo na mama ya mwana. En tout cas bandeko nanga kosala vidéo na mama ya mwana eza nango mabete bino mo boyebi balobaka toujours libala mwana esila kate c'est normal basa asala vidéo asekisa mama mwana na ye basala vidéo po banda baboti mwana na bango akokisi 20 ans. Alors banda babotaki bana ebele bakufa bana ebele bakomi na ba âge wana te metanga boti mwana na ye akokisi 20 ans c'est normal aya kosala na ye vidéo na mama ya mwana na ye. Alors surprise eza nini bandeko na otela bino vidéo wana ona kataki na bandel na sur na otela bino ngoti na suka tota la surprise eza nini oyo vie de loin asali mama ya Onesha soto loba to zonga na lisola Justine Mata. En tout cas to yeba ba vérité mususu oyo ekobima après eza na bato bayebisaki biso o toyokaki na internet kaka nde makambo esirkilaka toyokaki mwa makambo ebele bimaki balobaki nini ke te Justine Mata nde mutu abomaka libala selon réseaux sociaux. Bata réseaux sociaux balobaki Justine Mata nde abomaki libala Justine Mata nde aboyaka vie de loin aboyaka Justine Mata te Justine Mata nde akangaka bisaka na ye ti ayaka kokende epai na bango. Mais lelo toye kovanda Kande Justine Mata lobaka un jour a obimisa secret d'internet. Kande Justine Mata lobaka un jour a opé sa matière. Donc un jour a copé sa likambango na bato balobelaka vraiment makambo na réseaux sociaux baya kolobela yango wana Justine Mata nde alobaka likambo wana. Alors ndenge kaka lobaka ndenge pe kaka e kokisami. Justine Mata apesi matière na internet Justine Mata lobi bolimbisa bandeko mongongo eza mwa bien te. Justine Mata alobi nini explication na ye eza boye balingaka ba voyager série moko balingaki ba voyager bakende Lubumbashi na mobile ne bandeko bolandanga très bien en tout cas na profiter na pesa batu mbote na papa na biso Putu Mashalaba mbote na papa na biso vraiment Putu Mashalaba na Cape Town siko ozali ba mbote na yo et sika ozali balobi grâce à toi tomber donc tant tolo ba grâce à toi la papa na biso Putu Mashalaba koto pe la tailleur ya malonga babi Cape Town mumba tailleur azaka ka moko Rose Couture. Donc ce qu'on a besoin tonga ba robe ya kafu on a besoin tonga bilamba ya kitoko na Cape Town contacter kaka Rose Couture. Alors benga biso na numéro wana to pesa au numéro ya mama na biso Rose Couture otonga lolenge olingeli mbote la princesse Alegria mbote na Linda Bukulu mama na biso Madeleine Akeita ba bisou na yo esika bozali. Alors bande konanga na profiter na ibisa bino ceux que zambano liboso koti na Irsil Botelo TV meka ko partager biso partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger kabola lien o na batu donc tindela batu lien bayeba eloko nini oyo déjà ezo leka. Alors ceux qui pemba liboso s'abonner ko bosa na te cliquer sur la cloche de notification pour que prochainement tant to tsaba analyse na biso ekomela yo esika nyonso o kozala. Bandoko likamba vie de loin eza bongo Justine Mata balingaki ba voyager bakende Lubumbashi na mobile na ye bolanda li solo très bien. En tout cas tielanga j'aime bien s'il vous plaît bolanda li solo. Justine amoni
moto atikela bana aza te malgré bana bazalaki na bango daya mikolo bakokai mpe kozwa bacharge na bango moko batikala mais bino moko boyebi kaka vi ke mboka na biso ezalaka vraiment na sécurité malonga te. Alors Justine apréféraki babenga mama Bokilo, babenga mama ya de loin aya kovanda na ndako ndenge bango bazokende na bango Lubumbashi baokende na bango ba vie na bango baokesa na bango ba ambiance na bango baokevana na bango bake ko enjoy na bango nde biso tolobaka na anglais ko enjoy na bango amonaki ke ekozala bien abenga mama Bokilo na ye aya kovana na ndako ke atika bana bango moko. Justine asololi na mobali na ye abengi vie de loin bavandi na bango mpe na butu boyebi kaka mwasi na mobali bazwaka mingi ta ya kosola na butu bavandi mpe basololi. Asolisi mobali na ye namoni ndenge tokende Lubumbashi bana bango mikolo bien sûr mais tokotika bana bango moko te, il faut tobenga ta mama aya kovanda awa na bana. Bandeko likambo toyebisa bino eza likambo ebimi na munoko ya ye moko Justine Mata na minute oso bokoti TikTok boyoka ka histoire oyo na obetela bino yango eza histoire oyo epanzani deja na batu nyonso. Pourquoi histoire epanzani parce que vie de loin asali ba vidéo na mama ya mwana na ye apesi cadeau ndenge mwana akokisi 20 ans. Alors Justine akoki ko supporter likambo te eza likambo ke sali epe moi bien te. Alors boyebi bino moko basi balinga kibombanda eza basi musu balinga kibombanda makasi eza nango na basi musu balinga kibombanda makasi bandeko. Justine amonaki ke tanga vanda na libala na ya zaki ye moko vide la bande kutu kokipata mwasi yango te babota na ye kutu bana comme ye Justine azaki on a de mère à palais akangaki masolo mais na minute ondenga azate en tout cas vide la komane pe na basi na ye pe mususu akoma pe kosala vie na ye na lolenge na ye. Bandeko Justine asolisi mobali na ye mobali pa boyi te bino mo boyebi mibali kutu so bolobi likamba famille na ye akoboya na ye te mobali pa boya kita lobi eza pe ida bien to benga mama aya kovana ndako comme ça ndenge biso tokozala te bazala na mukolo bazara pe na sentinelle vide la za na sentinelle na ye oyo akengelaka porte alobi ndenge biso tokozala te tozala pe ata na baza bana batikala na mukolo mama ya kovanda na ye na place avanda na ye kuna c'est mieux aya kovanda na ye atala bakoko na ye mukolango pe kokaka te ekoki baye pe kobenga mama na bango aye pe kovanda na bandeko lisolo na obetela bino eza lisolo oyo Justine abimisi selo internet ndenge likambango ekomeli biso ngape na likambo obakisa te na obakisa ni na obakisa ni ome na opesa kaka conseil nazo betela bino histoire oyo après tozonga na likambo ememi vie de loin a se réconcilier na mama ya mwana na ye nde par là tokoya kopesa conseil bandeko tolanda vie de loin bayokani pe na mwasi na ye babengi mama aye baye ko voyager na bango batiki pe mama na ndako mama pazo vanda na bana ba voyager bakei na bango Lubumbashi bake na bango pe Lubumbashi basali ba séjour na bango tango ba séjour na bango esili baye kozonga tango bazongi Justine peto bazongi alobe na mama mbala moko akende te bavandi na bango na ndambu après aye kosomba pièce liputa azi babilamba sangi bino moko boyebi basi ba mama ba Kongo ba mama Bokilo so baye na ndako nde bazonga pamba te o na ba Kongo balobaka il faut ko sindika bango donc kosomba biloko osombi ba biloko opesi mama akende akoyo kozonga pamba te ba mama ibele bazara bona ba Kongo babenga ngo kosindika. Alors Justine asombaki ba fufu ba masangu asombi ba biloko ake kotika mama bayoka ni pena mama palobi OK problème ite akende. Justine amatisi mama na mutuka yemoka kumbi eti na rompengaba bakomi na rompre ngaba ewo bakoti mama bazui transport banti mama na transport mama ken soki makala soki wap mama avandaka mama mati na transport mati pe na transport pour que akende ezaki na mo ici vous plaît ba 15h bande konanga Justine matisi mama Bokilo croyant que mama Bokilo akei apesi pe mbongo a transport azoli ekutu express ya ye mo kazum mutuka ba ketchu wana ya mama ye mo kwa mata afuti mbongo mama pe akei ale bavanda kana butu boye bayoka kokoko sentinelle ayeko betela bango oh mama aza libanda bafongoli mama koti mama lobi na ozonga nanga lisuku na te kuna ba courant ko kende na zoko kananga te ngo na jije bona ya kovanda ka awa bon comme pezala ki butu
Justine akotisi mama na ndako asoli pe na mobali na ye bakotisa asoli na mobali alobi ote tozela non 3 jours 4 jours bongo tosola na mama 3 jours 4 jours mobali asololaka na ye na mama te. Alors vide lo boyebi ke aza mutu ya maladi ya sukali wana belaka. Alors eza na babiloko mosusu oyo ya koyi kolia oyo pe ya koki kolia te siko eya kokoma ke soki Justine azotelemela vide lo babiloko ya koki kolia te soki azotelemela eke te oyo yo koki kolia toyebi koza na barégime oyo kolia te. Alors mama azalaki kosepela nango te bino mo boyebi na bandako nyonso soki mobali azorespecte régime te mwasi akoma akoganga po mwasi otala intérêt ya vie na ye na bana na ye azotala pe intérêt ya mobali mais mama amonaka soki mwasi azogangela mobali na ye mama azomona oka lokwa mabe ozorespecte mwana nga te yo oza mama na ye te babiloko mo ya bongo ale boyokani ezalaki te entre mama Bokilo na Justine boyokani ezalaki lisusu te nde eya kosala ke mama baswanaka soki na Justine videlo azalaka te mama azwi biloko mwasi abwaki libanda tanga abwaki libanda baye ko garde na sécurité aye ko benga videlo o papa na minute nde tozawa mama kuta zwi biloko ya mama abwaki ya madame abwaki yango libanda videlo ayebisi solola na Justine akende nanu comme ça to calmer mama bongo na koya kozwa Justine abenga videlo ayebisi problème te en tout cas zwa mbongo zwa mutuka démarrer kende kaka ngamoko na kosola na mama comme ça na koya kozwa banda Justine akenda atikala kozonga te. Eza Justine ye moko abengi bato internet pour ka sa version oyo nga na beteli bino banda kenda atikala kozonga te. Alors d'autre part bato balobi ke eza ye moko vide loin nde apesaka matière epai ya mama na bango nde apesaka makanisi epai na mama na bango babengana mais Justine wana eza makambo bato mutu na mutu aoloba likambo yango na ndenge na ye concernant ya version likambo oyo ye moko Justine apandi epai ya bato. Alors mama ya mwana ya vide loin ezalaki anniversaire ya mwana bino mo boyebi ya de loin amesana baventure bozati na oloba bonatiela bino mwa video yango liboso wana. Voilà video yango yango wana na tieli bino eza video ya journée yango ya anniversaire ya mwana ndenge lekaki bande onanga bino mo boyebi video lo mesana na baventure azana ye comédien o mesana na ye pena kosala ba comédie na ye partout. Alors ezalaki anniversaire ya mwana kokisaki 20 ans bakendaki ko célébrer en tout cas basalaki vraiment fête ezalaki pena fête ya munene fête wana ezalaki meilleure occasion pour que video a se réconcilier na mama ya mwana na ye mwana esi akokisi 20 ans babota me bazaka binemi te babandaka peut-être kosola te tango Justine azalaki bakosolezaki ka ya bongo mais tango Justine ake vidéo komi ko vidéo boti na mama mwasi moko te vidéo boti na basi ebele aboti na mwasi moko te aboti vraiment na basi ebele. Alors vidéo wana bozomona eza ya mukolo yango ndenge elekaki. Alors vide loin ayaki kopesa mwana na ye cadeau apesi bana ba cadeau apesi sombeli mwana iPhone aye kopesa pe mwasi na ye cadeau ndenge bato bazolo bakeo a proposer ye te comme azana ye muto asala ba aventure apesaki cadeau ya na bozele botala bino mo cadeau apesaki. En tout cas bo aimer vidéo s'il vous plaît, aimer vidéo, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Ceux qui pèsent en liboso tango zo s'abonner ko bo sana te cliquer cloche de notification. En tout cas cliquez sur la cloche de notification pour que prochainement os la notifier ceux qui Irsil Botelo TV à côté ici ba analyse na ye. Alors bande ko na la bino vidéo bo mona kaloni ni o vidéo apesaki mama mwana na ye vidéo a proposé mama ya mwana na ye te soki babimaka babota na bango déjà aza de mama mwana na ye da bayeba na bango de nyonso so ezake babimaka na bango etali vidéo na mama mwana na ye etali nango biso na réseaux sociaux te. Justine mata esi baboyanaki bamekaki kozongana na vidéo mais esimbi te bino moko boyebi procédure ya divorce na mboka na biso ezwaka temps baboyani mwasi na mobali mais na leta ezo considérer bango lokola baza mwasi na mobali pona leta nanu bake boyana na leta te nanu bake ko signer ba divorce na leta te leta soki boke pona ko signer divorce bakotikela bino peut-être 2 ans ya réconciliation so ba monike te ne o batikeli bino pena boza ko se réconcilier te ezo simba te nde siko bakoya
signer bino ke ba déclarer bino célibataire ba déclarer bino bokomi divorcé o akomi na ndengene o akomi na ndengene mais l'état na biso ewumela mamba divorce donc bango mibale ba kabana ba na mitema o aboyi muninga mais na l'état bazo considérer bango na lokola mwasi na mobali. Alors vie de loin apesaki cadeau en tout cas bozi merci na ndenge ondimai kobima zemi ya 9 mois eyokani ozalaki nango bato mosusu bakoki koinflation longola zemi sala boye yo ndimai kobima nesha 9 mois lelo onesha 20 ans mutabotele ya Charlie mwana yeyo koko yeyo mwana zile ya kanuna obligé de ba iPhone sur ba 12 sur ba combien azan ngo déjà o pa so lobi eza lelo na PCT mais ana carte ayibi code na ngo yo maman bitinga mwana 9 mois na miso bato na pesa na pesa na pesa ndenge kaka boyebi vie de loin baventure partout amesana na ye comédie na ye bomoni cadeau au vie de loin apesi mama mwana na ye na public apesaki ye oyo alobi ke atia tumbaku donc asali yango amemi nango na baventure amemaki na ye yango na baventure mais na ndenge ya bango mibale ana cadeau oyo apesi ye po mwana kokisi 20 ans ezali seki te sikoyo na akamwa ndenge internet tozwi yango problème apropose ye vie de loin kuta asali mabe vie de loin ata alobi apropose ye babota déjà mwana babota vie de loin na bazobandelela bino vie de loin aboti na mwasi moko te vie de loin aboti na mwasi moko te vie de loin aboti na basi ebele aboti na basi ebele aboti na mwasi moko te na Justine Mata babota kite babota kame mwana nzambe vraiment adesidaka te mwana ngo akufaka na ye babotaka mwana na vie de loin mwana ngo bapesaka ye ndoi ya mama Olive mwana ngo azaki ndoi ya mama Olive babotaka bapesaka ye mama Olive ndoi mais comme nzamba desidaki na balolenge na ye mwana ngo avivra te akufaka na ye alors vie de loin ana bana ebele o aboti na ba mama o koto na mama na ye o koto na mama na ye aboti vraiment bana na ba mama différent ebele d'ailleurs kutu Justine Mata tia banda ovanda na vie de loin ndaku moko azaki na bana o bayaki kotikela ye ke mwana o vie de loin abota libanda bayo tikela ye na ndaku Justine Mata abokola bana ya vie de loin bauta libanda baya na ndaku Justine abokola alors comme pesa melaki bango mibale te senga ya bakabwana yango bomoni ke bakabwana ki na bango siko soki vie de loin azongeli ne mama bana na ya liboso soki pe ya mibale eza pe problème te donc vidéo yango wana o bapandi o Justine aleli o Justine olela ndenge nini eza déjà le passé ne revient jamais soki lelo Justine a regrettaka ya de loin c'est que ya de loin pas regrettaka Justine donc eza na oka ndenge moko soki lelo o a regrettaka muninga o pe a regrettaka muninga mais bango mibale si bakabwanaki na sur bato tolandaka o tosela TikTok bato tosela TikTok tozolanda TikTok ndenge kendela tolandaka ba video ya Justine Mata ndenge ezo kendela Justine Mata akomotsa ba video na musupa zo bwaka ne ba mbwakela musupa zo loba ne makamne normal ataka ba video na en tout cas azo mener vie na bien en dehors à libala azo vivre na ye bango mibale nde bayebi bakozonga na to bakozonga na te alors vidéo wana ezo circuler que vidéo la proposé mama bana na ye o azo bala ye eza nango bongo te eza anniversaire ya mwana nde elekaki esengaki bakuta na baza ensemble po boboti na mutu me boza binemi te yana batu musu ba préférer so bakabwani na papa wa bota mobalo abote bana a préférer batika na bango binemi mais après na batu musu ba préférer apete to kabwani na biso relation esili mais toza binemi te batu musu ba préférer baza binemi te mais batu musu pe ba préférer nde to kabwani boye penza to kabwana ka to tika la binemi do mutu na ndenge na ye alors lisolo ya vie de loin yango wana vie de loin wana aza mama ya bana ya mwana na ye o akokisi 20 ans alors bandeko na ngai Justine Mata aza na ye pepele oza na posta Justine Mata tala ye na TikTok aza na ye soki balobaki bazonga na po bango mibale babalana
Justine Mata tanga balani na vidéo basalaki nini basalaki séparation de bien te basangisaki ba bien na bango donc nde basangisa ba bien na bango soki lelo bake ko divorcer bakokabola biloko nyonso katikati baokabola o lupango o nyonso vidéo eza de mapango bakabola o katikati o azwi moko ezalaka bongo tant tosignaka babien universel tant totiaka mpena babien wana tosangisaka babien communauté de bien wana ezalaka bongo donc soki balobi bake na justice bake mpena na justice lelo ye na Justine Mata boyebake nyonso ya vidéo bakokabola yango na Justine Mata. Alors merci na bato bolandaka Ursule Botelwa TV boze ebele obolingaka nga bamama oyo bopesaka nga conseil bapapa bopesaka biso conseil pour que chaîne na biso ekende liboso. En tout cas nzamba lola pambola bino ba conseil na bino toyokaka yango. Merci na bato bobengaka biso baoyo bokomelaka biso nzambe akanisa bino. Sur nzamba no liboso kotina Ursule Botelwa TV awa Ursule Botelwa TV alobaka toujours bienvenue na chaîne na biso awa Ursule Botelwa TV alobaka toujours chaîne oyo eza pona biso nyonso. Ozana likanisi ozana pina nini na likambu ya koyebisa biso ozana matière ya koyebisa biso ozana likambu ya koyebisa biso ozana likanisi moko bolingo pesa biso en tout cas numéro na biso eza wana ozana business moko olingi balexela o pub awa na Ursule Botelwa TV ko hésiter te ya ko contacter biso numéro na biso eza wana liboso na bino wana eza numéro na biso ya WhatsApp. Alors bo hésiter te ya ko benga ba obo conseiller ka biso o penza ozana likambu moko lingi eleka awa na Ursule Botelwa TV numéro na biso yango wana liboso na bino. Alors bandeko nanga partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, partager biso partout esika nyonso oyo lien oyo ekokomela bandeko meka ko partager nzamba lola ako pambola yo ndeko pokutana na chaîne na biso mbala liboso tango ozo s'abonner. Aimez vidéo s'il vous plaît kobosa na tetango aimez vidéo kende kaka na mwangonga wana donc esika batie mwa crochet wana fina wana pour que o activer cloche de notification pour que prochainement o banda ko recevoir ba analyse nyonso o Ursule Botelwa TV a o bandotia na chaîne na biso ngana bien tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursule Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.